congolainews.com. Le tozolobela likambu ndenge bazobengana ba mama na la police. Numéro 1 la police atini ba policier ba bengana ba mama ana ville moye ba tekeza te. Mboke komi pasi. Makamne se komi pasi. Ba mama bazo débrouiller botande la police zonyokola bango ba mama ba komi ko tambola donc place ya sika côté kezate. Tolanda mituna na bango. Mbote mama. Mbote mama. Mama bazo bengana bino. Ba bengana bino pour la police. Mama la police a tolembi. Tolembi mama to sale loko te to akande ko luka. Na ville bakulu na bazate, basase bazate, batamibi bazate. Surtout baza ba responsable. Ba responsable baza ba famille beleza tozo ko luka me. Oh ya biso na la police to biso ko loko ni. Police mama tika kuluna zo kata batu maboko. Police mama kanga kanga muto azo débrouiller. Peso ki bazio makasi kana saki na yo. Misala ezana ngote makasi kaka na saki biloko kotumba batumbende na zabo batumbelanga ba chargeur batumbelanga ba kit nyos esila oyibelo kote bazio pe kaka na sima oyibite to ebite pona bango to ebite soki eloko ni soki penini to ebite nous sommes dans sa réputation mkonza mboka général colonel ko bima na cité na biwa tiki biwa ko kanga batu batu libanais que za la wapi musala ba jida na ba lieutenant comme ya colonel na ba général colonel na jefa na munene ayeka ka pa kanga batu ni baso za nanu ne baso le ka ba police mi colonel to sans face soko pesite atiko pete sa voiture yo siko komi makangi yo ba okeno susu tale ma vandi si otangeli ba ngombongo bazu ba tiki yo su ba makangi yo lisusu ne to sa la ka bango. OK, merci. Mbote mama. Bonte papa. Mama bazo bengana biso ndenge nini moyete. Tozo bika kaka awa biso ba mama to teka kapoto bikela to le sabana pas seleki to tangi ba misala peza te mbe pe misala mazolo ngate batiki bakuluna ba shege ba basala kamakambo bakomolanda biso ba mama mbangu boteka te ba botola bino nde biloko ba potisa bino ne mbangu moyete to lembi tande tozo bana na beto ba kiti nyoso batumba ba mesa ba bebisa to komo vanda bo toute la journée. Boye passe yango tozo senga gouvernement ya bongisela biso batika biso to vanda kame to teka po to luka to bokola bana to tangisa bana Mutoko sala ngo groupe ndenge nini ceux qui okei mabe eza problème to sa groupe ndenge nini Maman journaliste, bralime dans société munene ya mboko. Ba soda ba kangi ba police ba kangi nini pousse à bralima. Ba pasoni milanga ba secret. Ba zo ba secret ba komi komela. Malobi ba mu continue bango ebisaki bango lobi soki ba zo ba secret ba mela. Ba zo mutu ba nyata. Mais malaxi bango quartier Kimbuta au gouverneur a pesaki bango. Ya nini ya. Ba malaxi bango ke ba bouger bango te ba bi kaka yona munda pese bango ba carte ne munda tindi su bango ba kanga bango ezalaka wapi ba bomi milanga bralima zo société zo ko investir na mboko makasi to komi ba prisonnier to do su papa na zo ba kaka eza pasi donc biso mobile fonctionnaire tala kaka il faut ko bima mobile luka yo po luka poto le sabana mais to komi a moyen te donc eza moyen te lobby ezalaki awa camion mobimbe ye bazotoka na biso soki bakuchi na ba mama to okima batoki yo batio na kati ale tolembi toza na mboka na biso toza ba congolais 100% siko to kokende wapi toki mboka mususu poto za la malamu mais toza na mboka na biso il faut to sepa na mboka na biso tozo senga mokonza mboka asunga biso soki ba boy ba marché oyo baluka biso atamwa eloko moko oke to ko sala poto ko kabika na bana boye moyen te tozo ko kate bana bazoli ate ba benga ba bana minerval ba papa misama malonga ezate biloko nyote sili biso ba sim ko bunga ba bakati ko bunga soki bazuba ko zongisa te esiko etoza na mboka nini ko lembi papa taela biso likambo to lembi na biso ba soda si bakangio batio na di
$100 na kalo fungo $100 na ebisi yo biloko nyonso yango esesi boza biso solution po tolemi na biso biloko abatu ba carte tozwaka carte oyo tolandaka 100 francs soki bakangi ba carte oyo bamemi na kalo fungo kesumba $100 eloko te se bakangi na biloko boye biloko nyonso ekei eloko te $100 fo babimisa mais biloko basi bazwi na bango bazwi bakarte pa batie na bapoche batie na nini na batelefone tolembi antuka tolembi mama baa na valeur te journal mo de femme balongola ngo mpo toa na valeur te bazo respecte biso te nakokanga o mobila me to moni me soda azosima na sous-vêtement soda oyibi ta kocho na azosima oyibi ete tolembi tina silipi kosima azofuya kocho na se soki yobombaki eloko soki akutinga na bandi génique kuna ya se akoloba nini tolembi journée mo de mosa na valeur te balongola bisongo tolembi tokoma na bamama na bana tokoma ka musala moko elobela bango elongo te kala mingi te nde boza bobomo na général azoya kolanda biso mbango numéro 1 na bango batie sikoyo te kanyosi attaqué à la personne de général Kanyama. Ouais, voilà. Tiens micro. Tiens micro, maman. Bon, oui, maman. Naï était que peuple congolais, comportement il y a général Kanyama ont affiché et puis c'est bizarre. Bientôt, Aza général à fonction. Tu es bien na grade à colonel, Azo côté na ville, Koboto la ba coopérer bilamba, ko saboter. Même maman va battre à mapa. Ce qui va le peuple congolais à se lancer toujours dans le commerce, conjonctif, nous te permettre de. Tous autant que ça base, banana biso, tous nourris basse na biso na bandaku à propos de cop tout ça là. Ce misala là qui, tout ça va cop pour nati. C'est avec raison. Na hôtel là à la personne de général Kanyama, à peine ba nommé général. Au lieu que Asala Moussa na bureau, état général, il y a la police, a commis il y a tina niveau, il y a kokanga, ba livre. Général Kanyama a kanga ba livre. Atumba yango, ndenazo tuna. Est-ce que atanga classe ou bien atanga classe T? Est-ce que azana bano batanga classe ou bien batanga classe T? Mais le lobo un Congolais soit ligne qui etanga ba livre, il faut qu'il y ait na bibliothèque. A refuta mbangu poatanga livre mais un général pour naé atanga classe mais azos ignorer on dirait atanga classe ou bien azana bana ce batanga na Kinshasa ou bien batanga na RDC ou bien batanga en Europe non comprendre alors pour ngai pour naé général vraiment na regretter na comportement ya soi-disant général merci maman na sukiwana merci papa merci to comme na suka ya émission na biso bomoni ndenge ba mama ba lobby po ndenge bazomona pasi ndenge bazobengana bango na mboka misala ezate souffrance ekoti makasi mama soka débrouiller te bala na ndako bakolia te ba papa mingi bazana misala te yango na tozo senga mkonza mboka te la biso likambo oyo nazo senga merci na mama Gidil azwi biso na milili et Patrick Nsala yende me mutu azobongisa ba image oyo merci na bino to mona ni mbalasi. Thank you.